L'homme peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya eza yanga bino se Rebeka na ye lisusu ko partager na bino message ekozala ya ngai pe mususu ekozala ya ngai te comme tozwaka pe ba message ebele mususu pona ko partager pona ko sunga ka libota na Nzambe. En tout cas nazala bref na lingai na so na bino likambo eza très délicat par rapport à makambo o eza koya eza na bato mususu balembi babi makambo ekokoma lisusu te yango na tala tina tolingi tosolola pona yango bato mususu balembi provision bato mususu balembi babi baolia biloko na bango yango nomoni ke olingi nasolola na bino mwa mokie avant nasolola na bino mwa mokie tobondela po te totika moma na maboko ya molimo mosantu le paraclet dispensation ya suka ye nde mosungi na biso mpo aya koede biso ngai na bino tobondeli na kombo ya Jésus de Nazareth. Yawe Nzambe abosantu napesi yo merci po toza Nzambe natiki mokolo lelo tongo lelo na maboko na mokolo tomona na nteuta tobotama tu nous as fait grâce. Seigneur yango nakumisi kombo na yo gloire soit rendue à toi Seigneur Jésus de Nazareth. Topamboli yo po toza Nzambe ya banzambe lokumu ezongelaka yo kaka. Po te yo nde mutu ozobatela biso ozobomba biso. Yango tala natiki moma oyo nalingi nasola na libota na yo na maboko na yo tia maloba na monoko nanga molimo mosantu pesanga mayele ya kopartage message na yo mpe kondimbola bavexe malamu Seigneur na lisungi ya molimo na yo kokota na profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur bana yo bacomprendre etat nini toza nango. Yawe Nzambe bosantu bombanga na makila na yo bomba bavideo na makila na yo molimo mosantu soit contrôle nanga contrôle la vidéo mpe bisika bakopase message oyo bakopartage bakoyeme pambola mpe bandeko wana oyo bakosala mosala ya kopartageaka bamessage oyo mpona kobikisa bandeko mosusu na kombo na oyo Yesu Mosiya nga nasali part na nga kolo zwa contrôle nyonso na bondeli bongo nalobi amen. Bandeko na bina ozwa ta mingi te na masolo parce que toana ba message oyo tokolekisa mpona kosunga libota na Nzambe. Video ya lelo ekoyebisa bino ke kolemba te yo mutu ozotia provision kolemba te yo mutu ozofukama mabolongo na se koluka elongi ya l'Éternel Dieu des armées mokonzi ya mapinga na lola komitungisamaka te mpona tant tozali Nzambe ana contrôle nyonso ekoko s'échapper na maboko ya Nzambe ya Israël te mais conditions zala de mwana na ye zala peuple na ye toluka koyeba ye na yo mutu oyebi na Yesu Masiya te tolobaki tobanda koyamba Yesu Masiya na kati ya Biblia tobanda kobanda video na biso na Romains 10 po ntango eza mabe yo osalaki confession mosalaki epai ya nani nde ayambisaki yo Yesu Masiya eske Yesu wana oyo oyambaki azali Yesu ya pirate te oyo bato basali banzambe ya bapirate bazali omoni bato baki kosekasheka na kombo ya Nzambe oyo kaka bana na Nzambe yo kanisi eza yo ke babengi yo kuno kende kotala makambo ya bana na Nzambe nzoko eza yo te Nzambe wa bino te le Dieu d'Abraham disaki de Jacob aza na kombo na ye Yawe nde kombo na ye tobengaka ye mpe na kombo ya Yoshua Mashiach tobengaka ye na kombo ya Jésus de Nazareth molimo mosantu dispensation ya suka oyo azali esprit kati na biso aza kosunga biso po te tokota lola na lisungi na biso moko tokota lola te na lisungi na Nzambe nde tokokota lola peuple de Sion tokosama te biso moko na se na moyo tokoka eloko te sa lisungi ya molimo mosantu alors po tambola na aide ya Saint-Esprit ezali tobandone masumu soki tobandone masumu nde tokozwa lisungi ya molimo mosantu biso toliko yoka mingi me toliko pratique te même liloba na Nzambe toliko pratique te tokoyeba yango na makambo oyo alobi na biso nde tokoyeba révélation ni Nzambe apesi biso na kati na Biblia Nzambe alobi ni parce que Dieu parle aussi alobi ngai nde Nzambe na lobi pe amitungisa ata alobi ba brebi na nga bana na nga bayebi mungongo na nga bana na ngai te nde bayebi mungongo na nga te me yanga bana bayebi mungongo na ngai. Alors toke koyamba Yesu Masiya mama soki tobi tokosango tango nyonso so pe tongo nyonso banda kosango tongo nyonso le problème ezali ke totatola yango tango mosusu ozotatola boye ndako ekweyi osi kotatola Yesu azali Nzambe tozoyoka bakestere mene ya balobi bakota balola tango mosusu akende kotatola Yesu azali kolo na kati na hôpital alors yo na ngai tozwi ngolu wana te grâce oyo biso tozwi eza oyo biso tozosala awa ke toyebi Nzambe baninga bayebaki ete basali na mokili oyo me na suka azo reconnaître Romains 10 9 mais yo nanga Dieu nous accorde cette opportunité ya koyamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi yango na tala ntina tozwa barome na biso nyonso
tolobi na kombo ya Yesu Masiya totangi la parole du Seigneur au nom de Jésus. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema balobika na motema na maboko te na makolo te na motema place nango nde eza na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika balobi place ya Romain eza na maboko te eza na makolo te na libumu te na mopanzi te ezali wapi na motema toyamba Yesu Masiya na motema na biso mobimba totalela nzambe ya bosantu nzambe ya Israël nzambe ya bosembo que Dieu nous azokorde biso cette opportunité pardon yango wana omoni ke toye kotanga makomi na nzambe eloni nzambe alobi po bocomprendre ke tani toza nango bino bao bolobi ke makambo ekokoma te nzambe alobi na biso nyonso alongoli motu te alobi yeyo na Biblia oyo totangi la parole du Seigneur ndeka na yebisaki bino na video wana oyo nazalaki na prière nalataki pembe oyo 9 minutes natangi la parole du Seigneur na Biblia Esaïe 1 totangi na verset 1 totanga na verset 1 tina 3 awa tobanda na 1 tina 3 po wana tobanda na D nini nzambe azoloba natangi na kombo na Yesu Masiya ya funa tanga kaka moni Biblia funa tanga kaka ata na kikukuma funa tanga ata yo leki mokambi na rapidité eza grâce que le Seigneur t'a accordé omoni kotuta to na yango te katela ka ndambo tindela kuna kotubo tindela ngai amen osali pe prière nzamba lola pesa mama Rebecca mayele pe rapidité avec écriture Saint-Esprit sungai epe ngoloti kingana yaka malembe oui na yaka malembe boy totangi na kombo na Yesu na mokanda oyo bakoma makambo ya Yahweh wana na Jeremia 1 toza wana tobandi pe na verset 1 totanga china 3 ayebisaki Ezaya mwana ya Amon pona Jerusalem ya Yuda mobimba to comprendre ka bino bozwa Bible botalela nga koto te me bozwa ka vexé Yahweh alakisaki ye yango lokola na ndoto ndenge na beteli bino ke bandeko ebele bakokufa mamilengelaki te tala bango ntango bakufi nazomona sikoyo bango de loin na ndoto wana ngai na bimi porte ekangami bango kuna bazolela bazoregrete bazolela bayebaki te liwe kamati bango preske ndenge kamati bango preske eske nzambe akozongisa bango na mokende biso tozwa bachance amekei apo ye kozonga na mokende non mutu nyonso te akozwa opportunité wana mama nanga kufa libela pe nakamba moko akufaka wana akenda papa nanga kufaka mbaa moko wana akenda mais nga quand même nazwi ngolu ya kokende kozonga mpona kose repartir eske epesameli mutu nyonso te yango wana tala ntina nzambe ava boma mokili atindaka liloba nzambe ava boma na ntango wana atindaki liloba nzambe ava boma ayebisaka nanu bana na ye boyebi na Ninive nzambe azwaka ntampo asala likambo na ye lelo tokolobela ngonga nini makambo ekokoma mpe tani makambo ekoma mpe mwani makambo yango ekoma tozalaki wana na ndoto na ntango bokonzi ya Yuda ezalaki kolandana na bakonzi oyo Iziya Yotam akei so mpe eza bote bongise bilo mosu na ye bape otanga te tokende oka bongo tobandaka na verset 2 mpo bakombo mosu na okoka otanga te wa boseki totanga Bible eza mamba oseka te tozala concentré la profondeur appelle la profondeur tokoti na verset 2 Eyakim tosilisi mpe Eyakim tosilisi tokota biso ya verset 2 kuna na moi verset 1 makambo so ekena malembe lokwa likokuma nga na nanga kikokuma te tobana de likolo yoka mabele fungola matoi Yawe moto azali koloba likolo wana na mabele wana yo na ngai bato ya mabele yamba se biso pe na mabele kozwa ka mabele te to na moma oyo mabele ngai na yo
likolo yo na ngai chango yo toyoka tofungula mato na la parole du Seigneur toyoka likolo bande nini abi fungula mato yawe moto azali koloba kimia. Écoute la parole du Seigneur. Yawe moto azali koloba nabokolaki bana kasi bakomi ba mikolo lelo bokoli biso nyo tokoli tokomi ku ba magère aldite petala batombokeli ngai totombokeli nzambe wana toaka na de ngai linga totangi tosololi na toana de nzambe azwi biso aboti biso tokoli tokomi kolo lelo tokomi kobima na mibali tokomi baadilte toyebi basentiment toyebi nyonso toyebi konzela toyebi kokende kozonga kobima kokota toyebi bakwe wana toyebi lokuta toyebi nyonso toyebi nzambe abi bakoli bakomi kolo bayebi siko nyonso mena koyeba na biso nyonso oyo tobalukeli nde ye nzambe ye mokeli na nyonso boke tobalukeli ye yaya tobalukeli nini mobeko bo comprendre tobaluki mobeko koyiba te toyibi tobalukeli ye kofinga te tofingi kotonga te totongi kopesa faux témoignage na baninga te topesi ba faux témoignage pona baninga to muso ko réparer yango te ozolanda topesi ba faux témoignage na baninga topesi faux témoignage na baninga tokosi tolobi mabe pona baninga na biso nzambe alobi boboma te tobalukeli ye toboko yoka ye yango na bokanisa kobalukela ye bomoni ka vexe ka bongo tika ka bona kobalukela nzambe ezali ntongo balobi koboma te biso tokenda koboma biso toboma nga misapi oyo na oyo na oyo so nasangisi na ya makolo na nga na yebi na ngai nombre te bolanda te nde nzambe akordanga grâce oyo mais bolingo na ye ka mawa na ye nde bible zoloba j'ai fait grâce à qui lui veut nga pe yo nazali boso na bino j'ai fait grâce à qui lui veut alors tozwi bangolo toboma te tobomi totangisa makila bainosa te totangisa makila bainosa yo na ngai na docteur wana na bamakasa na bamachichi na bakisi ya kobaka ozoyoka ngai tobalukeli ye lolenge wana alobi apesi moyen nyonso mwasi na mobali bakokosangana mpo bamultiplier biso toke na sens unique tobalukeli ye yango nazoloba babalukeli nga bobalukeli mobeko so na bino bana okenda wana olakisa bino nde tobalukela nzambe nga yoka soni te totia makambo na se makolikolo nga yoka soni te nayebisa bino nde bozwa servante moko nayebi te nzambe asungaka biso nyonso nabokisa kamera ezonga mutu ozomona nzambe tobalukeli nzambe Israel tobalukeli nzambe bosantu tobalukeli nzambe oyo tobalukeli nde mobeko ezali ye bible elobi nde ebandeli ezalaki liloba ezalaki nzambe liloba eza nzambe tootosa nzambe te tootosa cette parole te okitomata tobalukeli ye yango papa nazotia video na bino soki yo osala makambo eza na video wana na repentation ete eza biso bamama nzambe atinaka mpona bamama repentation sincere eza na bino bapapa tokota na mambo wana nazotia video wana soki ka papa otali video wana osala makambo wana bolanda biso bamama na kati ya repentance biso tosimba makila biso toboma biso tosala makambo na sens unique bolanda biso tozangi na liloba te tozongi na liloba na ngai na ndimolake mpo mutu mosusu ayoka nzambe azoba tobalukeli nzambe nani akoki kobalukela nzambe la parole totyango boye tobalukeli nzambe totangi na verset 3 po toza mokuse ngombe yokanga ngomba maleme nga mona kei molimo azongisinga boyoki tozokenga na bino bongo so na bino atanga te baservante moko yaka na bible te atanga te baosambisanga mpo ezala bote tikaka tokende yesu abengela biso ye mo ayebi te nazoyengaka boye nayebi message ezoleka ngombe ayebaka kolo na ye yango mpe punda ayebaka moto oyo apesaka
yango bilei. Kasi ekolo ya Israël ya bosanto nga na bengi na Esaïe kuna 43 ke Israël ekolo ya Jacob eyebi ngai te. Bato na ngai bazali koyeba elomo te. Liboto yo vraiment Israël ekolo ya nani ya Yakobo. Jésus alobi toyebi ete Nzambe nanga yo Nzambe nanga yo Nzambe nanga yo limbisaka yo Nzambe nangai yo Nzambe nangai. Nzambe alobi waza ya yo te abi oyebi ete Nzambe toyebi yo te Yesu yokela biso mawa lokwa abi toyebi ete tobandela Rome abi toyebi ete yaya zwa Rome tokei awa siko tobandi abi awa toyebi ete toezonga Yesu azali kolo papa pamba te Nzambe yo moto osekwisa ye ndima yango na motema nga Rebeka na ndimi na motema pe nalobi yango polele na miso ya bato mpona bikisama. Yo lobaki nini na parole na wana siko ochange otange yo lobaki nini na parole na ya solo soki ondimi donc soki biso tondimi yo yango na kati ya motema na biso pe soki tolobi yango polele na miso ya bato Nzambe yo kokomisa biso bato ya bosembo yawe bikisa ngai yawe komisa nga moto ya bosembo oui nayebaki yo te wapi parce que nga na tatola ko ozali déjà Nzambe ça fait longtemps nga nazwaki baptême nga nalukaka yo nga nasambelaka mais Nzambe na lola nga lelo lobi nayebi yo te na Bible ya Esaïe 1 verset 1 à 3 tina 3 Nzambe lobi nayebi yo te oui nayebaki yo te parce que yo ozali mobeko nde ezali yo Nzambe nga nabukaki mobeko pe natambolaki na crainte no te natiaki maloba na misala te oui nayebi yo oyebi nayebi yo te oza na raison koye ya kolobaki nayebi yo te siko nalingi nayeba yo Nzambe na nga yango naye koyamba lokola mokonzi mpe mobikisi na nga nalingi nabanda kotambola na yo siko natosa mobeko oyo nde yango ekosala ngai na yo toyebana Nzambe na mawa sala nga ngolu limbisa kasi masumu na ngai banda na bota makino lelo tongo zwa koyeba vérité Bible elobi toyeba solo ekokangola biso obandi prière tongo obandi prière na yo longola mutu makasi parce que likolo nango asuki na biso wana te nalobai nini na prière toye na 20 kasi soki boboyi koyebika boboyi kotosa ngai boboyi kotambola na mobeko na ngai boboyi kotatolaki ngai naza Nzambe boboyi nyonso wana bato baoloba na bino baprofete baservante ya solo bazali bazoteya bino sango malamu bozoboya boyotiaka mutu makasi soki bozali kaka kotomboka donc bino Nzambe abenga bino batomboki biso na se na mabela toza batomboki totosi loba na ete bokokufa na bitumba ezoya abi bato bakokufa nde nalobi na ndoto nazozongela koloba ke na moni makambo ndenge ezali amonai na ndoto ngai yawe moto nalobi boye yawe moto alobi ni Rebeka yawe moto alobi Rebeka aza nani ni moto alobi yango nalobi tozokende na repentance mpo namonaki bato nde bazolela ke Yesu Yesu bato bazolela mais Nzambe aosala sikoni déjà bokufi kuna pardon existara te c'est le moment nazozwa video na nto avant tokota na profondeur de topie message avant na banda koloba ke makambo nde bozozela yango totanga nanu toyoka na message oyo ekosunga biso na su message oyo na tongo eza très important mpona nini na tiango awa nakoba na partager le bino moko ekozwanga place espace comme botalaka bino nyonso bao boza na WhatsApp nanga en pas plus eza makambo nga na lotaki pe eza makambo totangi nga na bino na Jérémie 1 de verset 1 à 3 totangi na bino apo tosaute na 20 nde Nzambe azoloba bato bakokufa na bitumba alors makambo eza koya makambo susu bato musu bamonaka yango na lolenge mususu mais message opeye kaka kosunga bino na repentance ya bozwa conscience tolanda eza message uti bakota Tanzania banene Swahili na bango eza Swahili bola lobi boy mwana oyo aza messager abotami mokolo moko le même jour abotami kandi omoni ye na mabele na makambo nyonso abotami le même jour mwana lobi
azali na message oyo batindaki na ye na samabele alobi ke nzambe atindi na message ayebisa bato oyo nyonso asala mabe oyo nyonso ayebi ke non aza babongola motema oyo nyonso asala mabe banani babongola motema parce que mboka mokili ekomi na suka nzambe alingi ofrape sikoyo ndenge afrapaka na batango ya kala alingi asalela mokili mabe ayebisi bato babongola motema bachange comportement bachange ezaleli ntango alobi bongo akufi sur place lobi nango lisusu mwana oyo ifali bakunda ye na sekwe lisusu alobi ke nakendaki balobi nazonga apesi lisusu oyo message alobi oyo nyonso akopanza message oyo ka ndenge osali yango okokutana na maladi soki ata azobela ata ndenge nini soki apanzi message oyo maladi ekosila kopika soki apanzi yango te message oyo nzambe ati message nini nzambe atindi nzambe atindi alingi afrape mokili alingi abeta mokili akobeta mokili ndenge abetaki mpe na ntango ya kala bobosani te nzambe alobaka makambo ekomaka na ntango ya banoe ekokoma mpe na ntango ya bana na bato makambo nini ekomaka na kala alobaka ekoma na ntango ya bana na bato alobi yango nga na bino touti kotanga na Ezaïe kuna ntango tosote na 1 toye na 20 alobi soki tozoyoka te tokokufa na bitu na bitumba mpo te yo na ngai tokufa na bitumba te tobanga nzambe totika masumu mpe tozongela repentance sincere mpo te baninga mosusu bakende mpenza wana eza obligatoire bato mosusu fu bakende bokita bomata ta bato balobi basala barepentance bamata bakita ezali na bato mosusu ka esengeli bakufa alors toyebi ntango te toyebi ngonga te toyebi te mokili biso nyonso wana Europe awa so mpe bato bana Afrika alobi na mokili ngai nzambe alobaka ntango nayebisaka bino ke nzambe alobaka aza na kanda mokili mobimba nayebisi bino ntango nakendake kokuta vandini alobi eloko te nayebisi bino ke nzambe namoni alakisi nga bato nde baolela bamibongisaki te bamilengelaki te papa nyonso asala masumu oyo tozokende nango na video wana bato nyonso basala mabe oyo nga nalingi natia na video oyo elandi bapapa oyo basala bamakambo na sens unique biso nyonso basi mpe toyebi yango malamu bamakambo tosalasala ya mabe wana babétise politesse besalite wana nasalelaki video ya besalite wana donc video wana soki boza na kati ya makambo ya banzambe ya mindele wana boa na kati ya impudicité boyo ya salite wana na video na kocha na baye bapapa bamama batala te eza video ya bapapa soki yo oza curieuse oza sage oza mayele oza na bamétrise okoki kotala maizwa maîtrise biso nyonso na repentance nabosanaki naloba nga biso basi tolingaka bongo mesko natiaki mpe na ngai tolingaka bongo nabosani na mifundi yo sa video fozala na charisme otyaka bato yo mitie lisusu ekotaki alors bandeko na ngai eza lisusu ntango oyo lelo oyo tala makambo naza lisusu na video mosusu ya bien oyo nalingi kolakisa bino nzambe ya bosantu makambo azosala nzambe ya bosantu avanga na kota na message na nga vraiment il y a des messages il y a des oh Yesu tosala ndeni no tolanda lisolo oyo c'est très important yango ndeko na yo kokosala. En 2016, j'étais une très mauvaise personne. J'avais une très mauvaise vie. Nakati à train, nakati à train. J'avais des addictions à tout. Et j'étais au bout de rien de ma vie. J'ai appelé Jésus. J'ai appelé Jésus. Je lui ai dit, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu existes. Alors, de l'amour de Jésus, j'étais une très mauvaise personne. J'avais une très mauvaise vie. J'avais vraiment de mauvaises fréquentations. J'avais des addictions à tout. Et j'étais au bout de rien de ma vie. J'ai appelé Jésus. J'ai appelé Jésus. Je lui ai dit, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu existes. Alors si tu es là, vraiment, viens m'aider. Viens m'enlever de cette mauvaise vie. Viens réparer ma vie. Et messieurs, dames, savez-vous qu'il est venu dans ma vie. Il a changé mon cœur. Il a changé toute ma vie.
Il a enlevé le goût de l'alcool parce que j'étais une alcoolique. Il a enlevé le goût de la drogue parce que je me droguais. Il a tout changé et il m'a rempli le cœur d'amour. Il m'a rempli mon cœur de paix. Vous savez, messieurs, il existe vraiment ce Jésus rempli d'amour qui est mort pour nous sur la croix, pour nos péchés. Je vous dis que vraiment, il peut faire la même chose pour vous. Peut-être que dans ce train, il y a quelqu'un qui a un problème. Problème dans son foyer, dans son couple, problème de dépression. Quel que soit le problème que vous pouvez avoir, faites appel à Jésus. Je vous en prie, il va répondre à vos prières. Il va répondre, il va venir dans votre vie. Il va changer votre vie. Il va vous combler de son amour. Il va vous remplir de cet amour, de cette paix qui vous manque. Faites appel à lui. Alors si quelqu'un veut vraiment recevoir Jésus dans sa vie, qui répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Viens dans ma vie. Inscris mon nom sur ton livre de vie. Amen. Amoni bolingo ya Jésus. Alobi amoni bolingo la Jésus. Azalaki moto mabe lokola pe Rebeka. Muyibi. Ngana azaki koyibe. Puis bomona ka muyibi otala. Loka sola mbongo. Nakenda biskope na okuta. Muyibi. Sikoyo botala bandeko. Muninga beleli Jésus. Pe amoni bolingo ya Jésus. Alongole bagou ya alcool. Alongole bagou ya drogue. Alongole masumu wana akomi kombo na livre de vie. Amoni bolingo ya Nzambe. Tellement bolingo ya Nzambe zaka ato kute na mwasa ndumba. Mwasa ndumba fa lobelao. Oyebi bato balobela Jésus te. Non bolingo wana bo santa rango te. Ngo bo santa bolingo mibai na bino. Je sais leki mobai na ona bolingo te. Kende na Bible o babengaka Bible oto benga Bible nini yango Nzambe alola yango yo na lingala ndoko kuta bolingo ya Jésus yango yo banzembo eleki kitoko na lingala na français na ebité banzembo eleki kitoko bolingo na Jésus ato botanga te obonanga Yakim okolobela ye Yesu alangwisi okolobela etala muninga evangelisation wap na kati ya train. Azo ya misabatu nanu Yesu azali koloba ninga na ye. Sikoyo mundele o azoloba Jésus aza Nzambe. Amoni bolingo Yesu wana nga Rebeka na moni bolingo Jésus wana, c'est lui qui m'a sauvé. Yenda longolinga mama na nga sala boy mama makole pasuka konda kauka. Pona nini aboti mwana ozo mutu mwana kota akaba kasho. Mama nanga kolandanga na bakasho bitumba na bunda mutakala biloko nyonso ba pareil nyonso en place nde na bisabino makambu nyonso bomona ko be instrument nyonso en place mais nazo bunda mutakala tala sko mama na yo kaka mwana moko mama naza na baninga na bapi na bana boye bisangai motema mama wana melelo Jésus avant de sanga kimia na bunda alisute mais nazo ngabu tabeta ngate sa raison mais na bunda alisute poso betinga sa raison Nzambe mo ko pianga sko makasi po ya lingate ndenga ya kilangai babetanga ndenge ya salela ngalingate babetanga soki mutalinga betanga linga lekela makasi bo mona kama kamba Samson l'esprit du Seigneur est côté li Samson dans molimo muta makasi eza Yahweh à côté la Rebeka so à côté linga ya to ambinga na tio aw na kena yo ozo mona donc alingate babetanga sa raison mais bitumba na bunda ande lisute na bunda lisute na koma poser bozo mona déjà na komo changer na sa kiso na loba kabo n'a changé. Pour Nanini, l'Éternel, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Makam oyo ezana balembi yango balobi makambo ko koma lisute. Voilà maintenant. Omoni Nzambe ya solo azana raison lo bato ebiete. Na monango sikoyo.
ti bato babaye balobi basomba subilo te po makambo bamona ekoma te na ye comprendre pourquoi nzambe penda na liloba na lobi ke toyebi ye te alobaki on a révélation na landa ki pa mama Sera alobi ke toyebi ye te na ye kotanga on a Bible ameminga na confirmation alobi toyebi ye te ya solo toyebi nzambe te na tango ya kala nzambe azalika kotinda nano liloba pe liloba po ekangola bato nzambe afrapa abongo te yo ozosala na fimbo ya nzambe nzambe aboma mokili bongo te to abeta bato bongo te nzambe ava boma yo meme ifa abeta yo fo ayebi so nano ngai yoyo ayebi ke naza na bato ndambo baolanda nga alors mpo bato wana mpe babika nzambe apesi nga révélation bakokufa bazolela baoregrete yebisa bango eza na bato mosusu mpe aza na bato balanda bango nzambe aotala combien de bato balandaka bango wana mpe ye asali nini ye asaleli bango ngolu bolimbisi libota na nkolo yango wana bozomona bandeko na ngai ezali bongo apa plus nzambe oyo babangaka nzambe barespectaka ye biso toyebi nzambe te yango toloba makambo ekokoma lisu te makambo ekokoma lisu te makambo oyo meme roi Ezekias batindeli ye na liloba ase repentir akufi te nzambe abateli 15 ans me makambo eza te ke so to se repentir ekoma te ekoma nzambe alobaki fo ekoma po bo avancer vers l'enfin bolandi nani message ya bebe wana abi nzambe alinga frappe to se repentir awa azoloba soki toyoki te tokokufa na bitumba bitumba ezoya aloba yango na apocalypse bitumba ezokoya makambo esi ekomama etiama mutu akolongola ngo aza te ngai na onde fu tose repentir totika masumu tobandone mabe tokota na repentance sincère tolela mawa na nzambe tokonfese totatola tovanda mpe na titidi ya crainte de Dieu ya bana na nzambe mpo tozela makambo oyo na kati ya komilengela na kati ya musika masumu mpo soki ekuti yo nzambe ayebi ke deja obongola ye motema olelaki mawa na nzambe na makambo nyonso nayebi ke bososole makambo nde elingi koma makambo ezaka nzambe alobi to nzambe alobaka apesaka nani oyo révélation naluka ye nani na bible ntongo nzambe alotisaki Pharaon ndoto boyebisanga bandeko kaka mokolo yango ekangama esalamaki nazoyebisa bino ke bino bato bwana baprovision boko motema moto tokolia biloko na biso yango biloko yango ekomo inspiré lia na yo lia yo melano mai na yo motema moto o ba chrétien baza na yango lia mela biloko na eza inutile kuta kobenga kokotunaka lia biloko na soki ozwi décision lia soki ozwi décision que ça provision te bakambo ekoma te oui lia pe kosomba pe te tobondela bato te ke bosomba alobi yanga bana bayoka mongongo na nga yanga bana to makambo ezoya totala wapi Egypte atikelaki bango tamba sala provision totala wapi totala na tango ya Noé atinde na liboso liloba totala wapi totala na tango ya Ninive atindaki na liboso liloba bino lokola nzambe atindi lilobe ye bato eza na bato bazokontinue kosala provision chilelo biloko eleka dati biloko yango eleka dati yango siko esa biso ni poison tokufa boyebi biloko tolia biloko tozolia misusu eza poisonné déjà misala biso elo te po ani nzambe abatela biso soki omoni olia biloko na servant de Dieu to mwana na nzambe nyonso asombaki na loyenge alembi na ye ndenge maloba nzambe eyaka ndenge bible elobi abwaki kona msweke kokwa na machichi mususu ba machicha banchube mususu likola libanga mususu na mabela kitoko mususu na donc liloba na nzambe za bongo message ye eza bato bakosimba ngo bakoyikela ngo piko pe baochanga na mabonde me baosala nzambe alobaki eza na bao balembi na bo mabolemba kutu bolia na bino so bokaba nga kutu na lingande kutu bato baya place nga azaka te mais kuso bopia bino nga azanga provision te bopia bino ngai ozomona so bolia so bobwaki so pe bokekaba na resto du cœur bokekabelanga na kesulango kuna bokende kotika ngo kuna parce que mukolo wana nde bokoyeba nga na lali na butu na ndoto nini nzamba otalisanga na ndoto bandeko namoni bato bakondi bato bakauki bato basimbika bakopo boye bavera mai ka boye bandeko nanga basimbi bakopo ya mai ka boye bazosenga delo na bandako ya bato delo mais lelo nzamba alobi tosomba mai yo yibi ba mai o na kati ya ba magasin ba ne salaka
motema moto ngo ya biso nini soki omoni kotosa otosi so mpo omoni otosa noto otosi yo kasi bato nyonso balingi yango et surtout kote ke bamessage ebimi mpe na bato bazanga ntina lokola biso oyo yo kasi bato nyonso baoyoka yango mpe esu likolo nango bato bayebi nzambe te mpenza oyo bato wana bayebi ke moto azala na nzambe asolo te mais moto asolo te azwi su message oyo ye mpe alobi yango lokola ye mpe alobi yango mingi bato babi azala ya nzambe te ako alobi yango mingi ekokisama te nzoka eza mambo ya solo ye nde atambolaka na Facebook to na bawhatsapp to na bayoutube akenda kozwa mpe bamessage mosusu mpe bato ya solo ayetya mpa na ye to na monde ya recherche bamosusu mpo ake recherche na bible ye asalaka na minoko ya bana nzambe ya solo ye etya na chaine na ye so bino boyeba te ozomona soki oyoki yango kuna me ye azala nzambe te nde naloba yango seki makambo ngo eza ya solo te ya solo sikoyo tokomi na monde ya zizani tokomi na monde ya trouble tokomi na monde ya confusion mais toi cherche l'éternel pendant que il se trouve baloba bongo so bon te bobongisi lingala luka nzambe pendant que azomimonisa nde na se retrouvaka lingala luka nzambe pendant que azomimonisa yo luka nde nzambe yo sikoyo ozoluka nzambe wapi oluka nzambe na chambre na oluka nzambe wapi nga na bino tozokende na repentance wana lelo tozali jeudi à partir ya bino ata napesi bino dachi bozalaka mama Rebecca toyokaki bien te eza mkonini yango repentance eza mikolo nyonso ebandi lelo tobandi kosi repentir nabe ebandi lelo repentance sincère eza na jour te na dachi te oyo nga funa kotyela bato non nalobi nde tokota na repentance tozongeli repentance pende ya bien ya profondeur appelle la profondeur ya confession nga nde sikoyo bavideo na banda kotya bolanda mpona kosoutenir bino ke ozoyoka mpe ya video mpenza nde mama Rebecca mpe azolela ye masumu mabe mama yo ozosakana liloba nzambe nango atuta tolabinga na kosa ya repentance te repentance eza vie ya bachrétien repentance kutu eza ya biso bana nzambe mpo nzambe na biso aza saint aza nzambe mo bosantu bandeko na ngai peuple Israël ekolo ya Jacob vie ya repentance eza ya biso bana na nzambe eza ya biso mama Rebecca pasala ya repentance sincère oui ebongo na bisi bino ke nasenga nzamba kitiselanga makambo ekoki kotelemela ngai nyonso wana ebombamaki apesi ngango na révélation funa lela mawa na nzambe mpona yango vi ya repentance eza vi na biso eza ntongo midi mpe pokwa nde ezali lipa na biso ya ntongo mpona kokutana na mobali wana na journée futo mipetola molimo mosantu mpo asunga yo fo mipetola molimo mosantu mpo bozala na communication aza moningano fo mipetola sikoyo yo ozotuna repentance mama ebanda deja banda kala via se repenta banda Jean chikango chilelo repentez-vous ezaka ti lelo na mabela yo ndo yebeti ngai so na mona nzambe aloba nango mona nga koza repentance sincère bobi repentance nango ezaka ndeni bandeko ata na nzela nekesa course motema ezolela so babimisi mamiso ale kotonda ta kanchi nazolela kama wana nzambe yango ezaka matin midi soir na nzambe mopenda ye mokolo yango aloba repentez-vous abi ya mwana opeleki nakende kanga monake koyebisa eke masumu ne elimbisami yokanisi eza bato mosusu mpe alela mawa na nzambe asala ne achange na ye vi na ye me ngai nazali ka sire te mpo façon masumu na ngai bandeko ezalaki lokwa masumu elekaki dose tellement elekaki dose ekoma ekobima milinga ya likolo ya mutu ya masumu sikoyo nazalaki na ngai na kimia te nzambe alimbisaki nga me ngai Rebecca nani ayebisi nga ke balimbisi nga yango nayaki na kimia te kolelaka mawa na nzambe eza na nzela na kesomba lipa eza na ke kokutana na mutu retour na ngai ezala na repentance ekomaki nazanga na ngai kimia naloba biloba penda ya repentance donc lokwa nazosala ona motema mobimba ça veut dire nzambe oyoka yango ekomeli lokwa naombete naodéranger Dieu aussi toderangeaka yesu boyebi te ngai mbala komba ebisanga tika makelele olingo oyemba bozoyembaka boya bikitya mongongo nootya makelele nzembo na ngai nalingi naluwe ya bien yebo mokolo mtozwango bien tia makelele osomona eza makambo mosusu mpe ya biso bana nzambe ayoka biso yango ntongo péché mbala moko ayebi mbala moko ntongo ozoyemba mabe ayebi parce que ye ayokaka yo aza lokola bango kuna te ayokaka bango te
biso ayoka biso. Alors ce qu'on répata souvent ne comme ko déranger nzambe ti na ko mona ange na butu ayi alobi Rebecca asimba kaka ezaka lokwa papier pendali ya duplicateur ya pembe blanche aotanga onka Rebecca masumu na yo elimbisami mais sala attention poza na mokili ya masumu sala attention donc po masumu na yo elimbisami ka boye na papier na ye asi kopesa nga message ake nde esika nazwa kimia mais pendant nazwa kimia alobaki nini sala attention poza na mokili ya masumu na attention na ngai repentance na otika te ata na osala onde na bande kosalela ngo liboso te po liboso ezali pe oka eleki engele mais lokwa nazwa kimia alimbisa masumu na nga mena na mokila masumu na sili kaka motema ezala mokuse mpe ya moko naloba mingi ngai Rebecca donto babible monoko eloba mingi esumu kaka siko nga naloba na tembe ngai siko eske na kati wana kozanga lisumu ngai bisala bino vérité yango omoni ke yo omona obeta makambo ya bien trop parler Dieu l'aime pas siko Rebecca aza trop mbanga sikoyo na otika repentance ndeni ata balimbisa ngai pendant que na oluka délivrance molimo mosata adose nga na changa kimia na lobaka mingi te po monoko elobaka mingi sumu kaka sikoyo mais na vivre vie ya repentance vie na nga mobimba wana se mpe likolo nango toboti bana bandeko bana Israël peuple de Sion tolakisa bana biso nzambe tomema bana na biso na kobanga nzambe omona mwana azolala na aye na mobali na kati ya mwasi na kati ya ndako to mobali na kati ya ndako ndenge amoni mpa na bango bamakambo yango esalama awa na bamboka toya yo mama congolais oza na ono autorité te likolo ya bana otiaka yi te likolo ya bana siko mwana awuti na mwasi ne wana siko bofanda na ndako etage mwana siko awuti na mwasi ne baobima yo moni place ofandi siko ozobanga mwana yoka ye mami mami cho ya mami yaya mami yo sala biso toaba nzambe fuko banga nzambe en plus biso toaba congolais toaba bantu biso nde toaba bantu mami cho ya mami kozongela lisu te ya makambo seza mabe omona mwana mbali siko yoka mwana mbali papi ya pi ya nani ya zonga na osima mama muke wana so ya mama na oya j'arrive mama yaka na mwana ngai so na obengo yaka kate mwana zonga masima bi siko makamni bino bozo sala bana ngai papi ya papi biso to ba congolais tout ça babatu ata tobotami na poto kobosa na culture te culture na biso makambo ozosala eza bien te eza respect te bokosala ngo nde yoka bokosa ngo nde yoka musika ya ndako wana sala ekobo péché bokosa wana siko nde tolobaka okosala no musika ya ndako me na kati ya ndako eza bien te eza manque ya respect imona na kosala makambo na pa bango biso to ba congolais tika osala makambo ozosala ko okena ngando bomona nga boye na mama ya 4 garçons fille moko na kama kasi moko na kati na nga na santarango na banda omeka makasi wana wapi bosika te ya lisolo to aya moko omona oyo eza lisolo bosika mona na mutu na ngai ya mbinga ya munene koleka nga mpe molai omona birebeka na ozonga nsima te ngai bina ozongisa ngai ozonga nsima te so na chai awa so na tieka awa ake na ye nde na otombwa mwabo akuna azongisi ye ozomona nayebisi soko te o te na bongama ete ngai bisava simba mire kanga mire ngai na omema yo akangi mire mwende samson anotombola mabanga no chai awa ake na ye ka nde nakonda bo to na otombwa mwabo akuna na longole na basiport nyonso na memi na akuba ngai yeba te po na kuba pe boye basokanga mukwa mukomboso te
na binzamba salanga bongo babetaka nga te moko mosusu eza lisolo mpona koti bamama fuko bien éduquer les enfants nazopekisa bana nga bamike parce que mwana nga to azalaki na 8 ans et 7 ans moninga na yebisi ekende kozwa mbongo mama abino ye pa ye afongola trousse na ngai yo moyebi so tokanga basuki bameshi bambongo ezalaka bisika nyonso baplace nyonso mbongo ezalaka baplace nyonso mbongo ezalaka mona okangi na osuki obwaki moto ayefuta onyonga makaya bobwaki banyongwa mbinjo bambika babiloko nazalaka koteka obwaki na yo mwana pa ye azwa 50 euro po azalaki amonenga na bapesa mike te aki apesi moninga na ye njo anga na tia 50 euro baki ofuta nyongo mbongo wana ezalaki mbongo ya semeki na ngai funa pesa ye nakende natala mpo natia na place natielaki mbongo eza te natuni mwana oyo ya mibale ya 6 ans lobi namonaki ye yaya azwaki yango wana 7 ans azwi yango ya wana ya 5 azoba azwi yango apesi yango moninga na ye ngai bia bon nayebisi ekende kozwa yango ake kuna alakisinga moninga ninga mona keli moninga na ye mwana wana azobwakelanga 40 euro alie deja 10 euro nga sikoyo naboyaka bana basakana na bato nyonso lesutu bekolo ebangaka makambo te bana na bango batambola butu nalinga bana nga basangana na bango te sikoyo ye mei alinga bana basakana sikoyo nga nayebisi ye mei nga nazopekisa bana basakana ye mei wana nga sikoyo na zeme ya suka oyo nabimaki nango masolo de esili me na kati ya ndako wana na nabimaki te tosoa na ye mei nabi ye mei yo ndeni nga naopekisa bana basakana na oyo wa libala de ekufi yeme yo ozotika bana bakesakana na bana na bato wana opesa bango nzela moni siko balandi yo soki bongo zongisa yanga di euro na ngai yeme azoyoka nga azobeta kara po azalaki ne na balcon ngako na matumboli na pe matumboli na matumboli siko na kocha loboko na poche ya yeme inazwa trousse nini portefeuille inazwa 10 euro nango mwana yake kokaba kuna comme yeme ya baluka ya wanga na zemi yeme ya nyatanga mbata moko so masolo deja esili omoni biso basi to ata olingi mobali ko ata mobali yango alemba opesa ekaba honere ata eboloba te yebiseka eboloba ata azanga makasi loba kosala makasi tikela ebe autorité wana lisolo ya tooseka bandeko na ngai peuple de Sion nayokaka na kati na nga lokola basimbeli nga zemi wana ana zemi libala de ekufi obetelanga nini basimbeli nga zemi sere na bino so yesu te nayebisa bino so yesu te mystique yeme nazwa siko na baluka na benda ye na kitisa ye bo nalongoli na balkon nazwi kiti ya bana ya ikeya oyo eza na pasoli yango bo eza yalakisa bino sere na bino aka matata nzambe mutu akitisa nga na vie yango moni nzambe ofuta olenge nalinga nzambe makasi po achangeanga na benda yeme na kitisa ye bo na balkon na balola ye nazwi eloko kiti oyo na fongoli yango nalongoli yango en place nazwi simbangwa paga ebandana chaya yeme siko atala zemi njo anga zemi na oyoka lokola basimbeli ngango yeme ya kimi na shamba ne na lande na shamba tie mabobo na porte pa bimate na kotisa ye awa na bimisa ye me grrr na yene na salon na bimisa ye ka atala ye be bo atikelanga elongi loko ye mo agange na vimbi ntango asimba loboko asimbaka elongi boye na mbata nazwa so eloko nalandisi ya pa yeme ya zonki yeme ya bandi ogaka omoni nazala rebelle ozoyoka rebelle me nzambe achangeanga nzambe achangeaka bato nzambe achangeaka bato adozaba ndeti siko nakomi nanga boye yesu mpe achangenga alobi te oyo funa komiseka mosali nanga po atika makambo nyonso nzambe abongolanga apesaka mosala osala maki affaire bakanda me nzambe achangeanga tose repentir biso nyonso tobongola mitema biso nyonso totika masumu biso nyonso toboyana biso mabe biso nyonso tokoki kozela te nzambe apesi biso chance opportunité biso tolobaki te na ndeni futo ndeti ngai siko tala nde nazalaka na oboye nzambe asanga na oboye atya ye mo makasi kati na nga
sikoyo na o nazalaki nango deja wana bango pe balmoni ke o molimo mabe de aza deja na eloko oyo batie so molimo asankara bandeko soki ya nani nde bomoni na ndako bunda bongo mpe baye kopesanga mbangu nga na mbangu ozwa ide te ozomona me so otali nga bozoba te Rebeka aza kalme aza kimia mwana bato ya moke aloba te bango batiaki nga molimo ya bitumba batiaki nga molimo ya matata babebisi nga me nazala moto ya kimia na moto ya kimia me siko yango nde nazalaka nde na nzambe achangeanga boye siko nalingaka kotumbola bato te yo moso nga atumba motu na asengo pardon nga nana komikitsa moko yo moko oboya mpo na nini nayebi nde nzambe asalanga me soki mutu ye moko nde aye kolukela nga baproblème aye kotumbola nga na place na vandi awa ke nga mpe namoni ke naa na nga na makasi ya obunda te mpo nazala boye nazosante ya mosusu makasi ya obunda te nde nzambe asalanga ya nazala na nga mpe mutu mona obanga na nga makambo mosusu naomona ke mutu aobeta nga me mutu akosala nga ke mutu so aobeta yo te surtout soki oza kaka na molimo mabe na kati na yo nzambe olinga te yobeta mwana aza na molimo na nzambe ye mo soki ozwa makasi akoti kati na ngai mwa mpe na santi ke ini force kati na ngai soki otongo yo ozoya okomprendre te ka nde na tya yo awa yo na se wo ozomona bongo na ngai boseka nde nasala ye nyonso mpo boseka toa na video tose repentir bapapa oyo bakokutama na video wana bose repentir nabete bino eza te ke nabeta frère na bino atikelenga mpo naza na nzembe nga comme nalinga na bino kosekisa bino ndenge basekisa bino na makambo ya solo na mamba lokuta te ya kovante te nabetaka vi na nga nazwi kote komedi na ngai lomona sala nayebi ke kosekisa bino mpe nde botala video bozwa mwa moko bosala ni boseka na yango mais eza makambo vrai eleka na vi na nga moko comprendre yango nalingaka nasali video na ngai naa na bavevi balandaka nga naa na bamama mikolo balandaka nga mboka poto mboka stress nazwaka mwa moko na ngai ya ngai moko nabimisi ye bino boseki mais mso atikele ngai mpo natali ke poto ya bino bamama boka na raison babeta mwasi na zemi boyebisa ngai mpe mboko toza babeta mwasi soki atutaki ngai wana avimbisi ye ngai yawo ngai nabengi polisi nalingaki ekasho ye te alors mpo abanga nde makambo atikeli nga nga mpe to batikeli ngai na profite ozomona nga azalaka mwa mabe na profite na occasion mais akobeta nga mais siko nde toza boye te abeta ndeni il faut défendre aussi il faut se défendre to se repentir makambo ezoya eza makambo ya solo toseki esili toutes les choses nalobaka son temps awa babotola biso esengo mpa satan me tokoseka toutes les choses à son temps kozwa ngo mabe te nalingaka toseka mpo babotola biso esengo te me tant toza nango eza kutu tako ngwenya te me lolenge nde ya Rebeka jamais kozangisa bino koseka me nzambe asala biso na bino aza na posa to se repentir nzambe aza na posa asala biso aza na posa relation ya biso na ye ebonga aza na posa boyokani ekota entre biso na ye siko boyokani wana esalamaka so nini valata Isaki saki na biso tolata yango na motema tomisopa liboso ya makolo na ye tolela mawa na nzambe ndeko na nga tomibongisa tozongela senima ya repentance mpo nga na bamessage ebele na komo ozwa mateya mpa nzambe mpona koteya peuple na ye alobi na ngai deja awa témoignage union de Jésus sila faut modifier maintenant façon ya koteya ye moko akomopesanga mpe mateya koteya bamama mateya koteya évangile na ye koma mpe mateya na ye ezoya me ezobalana kaka na repentance parce que ma mission ya kose repentir kaka na kosunga bino take tozovivre na se na moi ti tookende so tookende yesu akoya kozwa biso mpa na nga repentance naza mateya mosusu ya kochange ya kofabrike te eza kaka repentance ata na ye kotanga apocalypse na faire comprendre bino na lisungi ya molimo mosantu toza kaka na repentance parce que toyebi ntango te toyebi ngonga te mpe moma oyo makambo wana ekoya tomiyebi te tomilengeli te en tout cas nzambe bosantu azala na biso peuple de Sion nayebi ke bolingi kotuna nga mingi pardon botuna nga lisu te à chaque vidéo bino batu oyo bo se dépouilla botika ba makambo wana nyonso ba produit melongi na yo ezaka
boye te eza boye te osala nini ozwa oyo ezali aspirine omoni ezali aspirine ezali ya poussière tala eza aspirine na mixe yango ekomi ngai poussière ekomi ngai poussière mpo na mixaki yango na mixeur aspirine nasomba ebele na mixe yango natie awa soki nalingi nasala soin ya visage na nga mpo ezala boye ozwi nini oyo parce que moni bato mosusu akoki oloba tokosaka peuple de Sion nalingaka nde bato balandaka ngai boso ozwi likambo totiki tochange page yango oyo eza lingette ezali lingette eza lingette tosokoli elongi kolanda pe mosu teinture oyo te eza pe mosu ya mwinde tosokoli elongi na biso eza na pangusa na elamba topangusi elongi na biso ozwi aspirine ndambu ozwi mwa mieli na yo mieli oyo eza mieli comme bamieli na boyo ezala na basukali ekangaki na se ozwi mwa mieli ndambu obeti pachi na yo kitoko olati yango na elongi otie nde na tiaka awa kaka motu kotya te awa kaka motu kotya te otie mama omona ata nalobi na bino bobenga kaka mama Rebeka apres tosala nde nini ozwi aspirine omixe yango ozwi miel na yo ndambu osangisi mwa mokie okozwa nyonso te ka ndambu obeti patch nde otie masque tika awa otie masque na yo ozeli pendant 15 minutes ou bien 20 minutes osokoli elongi na eau tiède na semaine osali bongo deux fois video okoya nsima na olakisa bino nini bokosala na masque me modèle mosusu po te esunga bino oyo na olakisa bino wana nde eza o Saint Esprit alakisanga oyo eza kaka mayele nde mpe nazwaki na baninga basi nde bazolakisa me wana na olakisa bino eza molimo nde alakisanga to se repentir ngali na bondela nzambe ayokela biso mawa nali nalela mawa na nzambe mpona bapapa na bamama me bolanda video wana bapapa na kotya soki yo osala makambo wana mama mpe soki yo osala makambo wana biso nyonso tozongi na repentance tolanda enseignement ndenge naloba na lisungi ya molimo mosantu ata na bino azongela ngo sikoyo kokokana te na wana omona loba molimo ye moko aloba na nga ozoloba yango susu ye moko akokota nga alobi me soki kaka wana mosusu tolandaka ngo ekosunga biso yawe nzambe na bonde ya misu polele boye biso na bina bonde ya misu polele papa napesi yo merci po toza nzambe obongwani te lokumu ezonga epai na yo nabandaki na bavideo nakoyebisa bandeko tozela makambo oyo ndenge tozozela yango teke ekoya lelo ekoya lobi parceke yo ntongo osala makambo na yo yo nde oyebi ntango oyebi ngonga na yo yango na ngai nayebisa bana na yo mpe balimba te kosala provision mpo baloba balela te lo baregrete te nayebisi bango mpe ndenge olobaki to se repentir na te ya bango repentance nayebisi bango papa yesuko etali bango nde sikoyo so baotyango na misala nga deja nakokisi motinda oyo otindaki ngai te ya baninga repentance oyo tobiki mpo bobikisa ngai to nayaki nasalaki mpo na bino nasalaki mpo na ngai moko te nga mpe yo opesi nga mission obikisi nga mpe nayi koyebisa bango ke babikisama bakota na repentance sincere mpo baluka boyokani na yo soki boyokani na yo na bango ezongi bakomona makambo na bandoto nde kosala bango barepentir mpo bazwa vie éternelle parce que na moment o relation eza nanu te biso na yo parce que bakoyoka yo ndenge nini yo kolobela bango bacomprendre mpo yo olobi bayebi yo te yango na ye na libota okolakisa bango nkombo na yo yawe nde nkombo na yo mpe namemi bango na Bible ya Romain nayambisi bango Jésus oyo azali mwana na yo ke azali kolo natalisi bango ke misala Yesu ayaki mpona kobikisa biso mpo azali nzambe so batatoli bakobika yawe nazokota bango repentance ya sincere mpe repentance sincere bayebe banda deja Jean ate yango mpo te bango nde baza wana eza priere nazotikela bino nde mikumba na bino mpo bino bokoya kotyango likolo na biso mpe te nzambe abosantu Yesu yokela bango mawa yokela mpe nga mama Rebeka mawa
to mosusu na présente oyo te ndenge esengelaki to mosusu napesi message me nazangisi mosusu ndenge esengelaki te kitisa mawa na oyo eza likolo na ngai na bango limbisa biso ndima biso na présence na yo soki tokotrouve grâce liboso na yo tokobosana te kokumisa yo bolamu na yo etalisama ndima bana no na présence no ndima biso na présence na yo kolopesa biso su barema to bamessage mpona komema mpona libota na yo baguerre oyo eza koya totambola na kobanga yo mpo te tobika loboko no mpe nguya puissance ya main na yo nzambe ya le tout puissant le créateur de toutes les choses Jésus de Nazareth mokonzi ya l'univers ozali nzambe nguya totatoli yo mpe tolobi lokumu ezonga epai na yo tobondeli bongo yawe nzambe abomoi tolobi amen nzambe abatela bino yawe abomba bino tokutani mbala nsima na bavideo ekoya nalobi bavideo ekozala sa elongi na nga ekozala bavideo ekosoutenir bino mpona repentance bao bakotala yango lokumu kozonga mpa nzambe abosantu natiki bino awa nalobi bai je vous aime beaucoup nayebi ke bozalaka moins de so combien botiaka bageme wana bobakisa bageme bobakisa mpe kopartage bavideo boyemaka mpenza ekosala bienga nasenga yango te mpo nayebi kutu bino mo bosalaka yango ndambo bosalaka yango nalingaka bino na oyo basalaka yango te mpo babosanaka ngai nalingi mutu nyonso soki yo olingi nga te tika nzambe akotana na nzela na nde akota na sol de Tarsi na nzela Damas koya mpa na nga te mpo ngai yepa na yo te yo nde okoti nga na ndako na yo te okotisi liloba na nzambe totika bitumba totika baguerre cessez les faits toluka nzambe botika bitumba toluka nzambe je vous aime beaucoup bye